Suzy a kufa. Basokola mobali ya Suzy te. Mobali ya Suzy alongola lufuila ne biso to benga na chilu balongola pa ma Thérèse alongola pa Sila. Anile langa ya mo ezoya sila kucha motu ba nani eso kutu papa azali we showbiz azate munene boye alobi showbiz le biso to beta showbiz non mais lo quoi yo kuta ya ofele to kozwa ka na bela te parce que ça moi ça sonne on da partout biso na bela et là bango Sila à l'époque madame Belfi a bala Sila ya katabeni sakayete. OK. Vous comprenez? Très bien. Ils a pas su etika la bango na motema. Madame Belfi a matalana lokola Sila te. Et puis ba moura ba regreta nango. Wana ba doyo sa nanu ki jale lo masenga senga. Pesanga isopeka ba do sa nango pa madame Belfi. Très bien. Mais madame Belfi a permis à bango te ba kusa. Madame Belfi a yeba ki monde yeso yeba ki parmi na yekoli. Voilà. Et ko sa na ko ka côté kanga. Très bien, quelle réflexion. Avancez. Yango wana ba vous allez permettre à madame Belfi ba bimata na litière te. Na Moura, et là que bon le koso, enjange et là que bon le koso, on n'a qu'à lier. Bon, ngana na mona te ke muto ça sur le marché. Ala ta ka coupa mukusa jipa mukusa na somba yete. En tout cas, amité kaka asala ka produit na yeye moko, aza sans sponsor, aza mité ka mi pende sans sponsor. Na pour soutenir les sponsoriser. Azama entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue sur notre émission, votre émission sur notre chaîne Haute Bascule, mesdames et messieurs. Abonnez-vous massivement, partagez, likez, commentez. On est à bongo force. Nabiso na katia chaîne, nabiso chaîne, nabiso Haute Bascule. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui encore je suis là par le bi tout le bango attend la lingala voilà pour léser ndeko misusude ya mwana to salaka un peu bilingue na katia ma chaîne nabiso na Haute Bascule na katia matière de famille libota news. Voilà, mesdames et messieurs, lelo naza bongo na plateau nanga naza bongo na des soldats ya madame Belfi Kandi koto na mopasi nanga naza bongo na CPI de la presse koto yo na ngambo mususu naza bongo na Bianca sanga mwana suka ya famille libota otozo vanda dozo solola sommaire na biso ya lelo ezaki dozo solola sur film ezalaka kaka na ebandeli ba question sur film plutôt ezalaka en tout cas pour na kolakisa bandeko na biso ke biso to boostaka ba produit ya star na biso oyo tolingaka ya comment dirais-je ya artiste cinéaste scénariste voilà auto yaka to lobelaka vraiment to zakana kaka pona mafinga te pona ko apporter mabete na kati ya carrière na ye ngona to lingaka mingi to bandana na ba œuvre na ye en plus tozo solo la lisusu lolenge moko to mona ki mida makambu ya yena nene ya onene ya yaki ya sali live alobike batika ko s'attaquer na madame Belfi Kandi parce que ex attaché de presse azala lisusu en tout cas wana eza makambu na ye moko to moni bongo mida ndinga ye abilisi live aye fallait ba régler makambu na bango ye na nene ya kasi aye ko s'attaquer mbala moko na madame Belfi Kandi oyo yaki plus loin aye afingi na mama ya madame Belfi Kandi en tout cas PLR zama afingi na mama ya madame Belfi Kandi ainsi que na mobali ya madame Belfi Kandi bandeko na ngai ya boye vraiment ezala raté ce qui te zoya ko sala musala to sala musala to lobanaka ba makambu na biso parce que to bundaka na ba personnage kasi to bundaka na ba personnalité te mesdames et messieurs mais to zoya lisusu ko lobalo lenge nini mura aye afandi aye pe aye kaka ko s'attaquer toujours na madame Belfi Kandi ainsi que na ba communicateur na ye na film na biso oyo ezoleka na kati ya Belvi TV to mona ki bongo na plateau plutôt na tableau
oyo madame Bellevue bazalaki na mama top le lengi ndabandaki ko répondre mama top kasi bango bazuka partout na bakati yango ne bazu ba bambi elongi ya mama na bango oyo balobelaka oyo ezaki mutu moko te ya famille Libota sali yango ni communicateur ya madame Bellevue ni fan ya madame Bellevue oyo bango moko basali lokola bakoma ko créer ba faux compte na bango basali yango et puis baye ko basalir madame Bellevue Kandi. Donc tozo solola yango na CPI tozo solola na Bianca Zanga. Prenez vos positions mesdames et messieurs parce que émission na biso et bandi déjà. Bonjour CPI. Bonjour Chacha, moi na souka basongi songi. Bonjour na manager d'élite Papa Tigre depuis États-Unis. Bango tenao vraiment ebelé et le monde a Libota na mobimba. Bonjour na ba famille Libota nyonso. Bonjour à madame Bellevue. Voilà. Bonjour à notre papa. Biso papa Azar. Mais il y a attention hein. Attention Peneza. Bonjour à Batignoso. Bonjour Penasila. Voilà. Bonjour Nasila. Na Bakouk. Et monsieur Badi Mabé. Bien Gazara. Bonjour Nayo. Bonjour Nabani. Comment ça va? Bonjour notre manager Papa Tigre, manager de luxe Papa Tigre. C'est grâce à vous de tous papa. En tout cas, merci beaucoup. Et merci à Libota vraiment merci à beaucoup de l'écriture. Et bonjour à notre papa. Et bonjour à ma fan, toute famille Libota base à Londres, il y a France, il y a Paris, États-Unis, partout dans le monde. En tout cas, ma pote n'a il y a question merci beaucoup, mesdames et messieurs. En tout cas, quand on a une émission de biso et bandi déjà CPI, Bianca Zanga, on a été ceux qui n'ont pas mais question nanga, ils ont film la biso, ils ont déjà na kati ya Bellevue TV, film oyo, ils ont ça déjà attention, ils ont un tableau moko ya bamba. Bafongoli yango ba anglais ebele ba chambre ebele liloba moko te mi balé mi sa 4 par rapport ya film na biso plutôt fongola émission. Merci beaucoup Chacha mona suka basongi songi film na biso meurtrière et autres qui bien le bito tala que 6e épisode de l'équipe à matata pesi mboa boy vraiment les film moko madame Bellevue a tei makambo belé na kati. Ozo comprendre tei ba seme qui pour ba seme qui ne ba créer ba trouble. So ya divorce sur les belé puis ba seme qui peut ba na kati. Vous comprenez madame Bellevue a tei wana et puis ba hôpital tant besoin engager ba infirmière, besoin ka temps ya koyeba, ya ko sala ba enquête bien, ya ko landela ba dossier parce que ba faux dossier pesa. On y place wana madame Bellevue a tei avec sagesse, avec intelligence. Et là on a beau le bas sur film na biso ya moi ba famille Libota tous à la rara wana presque à la film na biso ezo banda 7e épisode ezo kota déjà. Au Canada, le Bayango. Il y a quoi ça va par rapport à film? Par rapport à film, félicitations à mon job. Donc, on a vraiment pour mon job à l'équipe là, pour mon job à l'équipe Mimika Bongo, mon job. Parce que mon job ça y est, on a la carte avion, on a la piscine avion. En tout cas, on a VIP piscine, madame, mes enfants font la comédie mon naturel. Aïe pas belle fille, madame. On doit être ce qu'on confie. Là, on peut faire tout le monde. On a pour faire tel ami sur le piqué crise. Babylon Kouana, est-ce que maman Rosana? En tout cas, félicitations. Et comment on a maman Marie-Hélène a pris des jours. Voilà. Tout la Davina emploi. Yo, ce qu'on tu nous sors tout le monde, on y a qu'à tenir à Babylon. Parce que yo, ça médecin. Davina, puis moi, je m'en fous, hein, moi. Moi, comme. Si je passe dans cette avenue, donc je m'intéresse pas à David. Voilà le petit la français. En tout cas, on va dire film oyo ezasomo na zo episode no bokende bokota bota la meurtrière et ça bon on a kati ya Bellevue TV to bosa na pete na candidat to ça na film na biso ezawana tango zo kende bozo tia misapi bozo tia ba apprendre na bino ya wana des moyens moko ya kosunga star ya cinéma na bino voilà bandeko to bandi déjà Bianca Zanga CPI to moni bongo kaka na film wana tableau moko mama top
bazaki na madame Belvie Kandi na papa Serge kaka lolenge semeki ya madame Belvie Kandi mama top azo tia pe mal à l'aise azo tia madame Belvie mal à l'aise madame Belvie motema esuki tia répondre à maman top que ménopause et ça la bongo ménopause sans mobali et ça la bongo mais tout monde qui ezalaki inspiration et yaki sur scène to ezalaki jeton ndenge bandeko mosusu bafungoleli yango baon ndeti place wana mpenza likambo olobi nalobelelaki on lelo na bene olobelela yango te chacha lokola mida ndimi kotia sila madame Belvie a s'inspiré azojouer ne sur scène lokola mida ndimi kotia ke sila ndaza na ménopause sa mobali bien que ça va par rapport à ça. Il y a le baiser, déjà, on va confirmer que c'est là la ménopause et puis c'est là mon bal. C'est ça. Dans la ménopause, c'est ça mon bal. Mais émission déjà, ils ont bandé pour la qui songi avec ma brève. Non, c'est pour la live moko yamida. Nene ya ayaki kosala analyse na eka andenga salaka. OK. Et puis mida ayewana pona pour répondre nene ya fala suka kaka na nene ya akotisi na kombo ya madame Belvie na kasa en tout cas toyoka. En tout cas, tout ce que pour que les musiques insanité tellement trop pour que YouTube a chanté vidéo la bisoté vidéo la bisoté donc tout ce que kakawana badeko balandi binomo bouti kolanda live oyo toyebike toyaka to défendaka soit les personnages casse ba personnalité parce que personnage na personnalité ils ont des choses différentes mais autant la mida à côté la personnalité il y a madame Belvie Kandi na okende ko inciter mobile na ye ko inciter na ba parents na ye na makambo soni auto koki koloba yango na TVT parce que bana mikepe basota la émission merci beaucoup tant na lobaka si la zana batomayele était pembeni na ye et puis si la zana ba communicateur te ba communicatrice te azane na ba bana ya balabala oye sikoyo bache bango make-up mutuloko amida ana poto makoka ko s'intégrer te apprendre ba bonne manière oye ko insulter mutuloko la madame Belvie azana ba valeur ebele o aleki sila banda lelo banda awa timbandaka na kidiaba o comprendre très bien aleki ye asuki wana te mida zana respect tango yo ye oye ko manquer mobali ya madame Belvie oso mona madame mobali ya madame Belvie sur scène en tout cas oso mona madame Belvie ayela bino mobali na ye bozo snapper ye nenge sila ela ka biso mundibu mundelo alia ka fumwa mundelo alia ka pondu osi omona ye et là pour exemple mabatu ya sila bazala bango ba mal éduqué au moni tam bobotami na maman moko raté ne bomo na ba retomber yango parce que so sila za ki raté te batu ne bange ba se comporter boye maman mukolo lokola mida azoya ko finga bêtise vraiment oyo yo fingi sima ya Belvie wana fingi Belvie aleki na taille makasi mida yo za na taille lokola lipa bagumbi bien bakoti na poche bagumbi lipa bakoti na poche moi lipa ba fini bagumbi bien bakoti na c'est payé on s'attend lipa mulaite ya carré on est pas ça bagumbi on bakoti na poche poso moni muninga mwasi afingi partir muninga mwasi moko la satake ale kakayi très bien au comment madame Belvie sur scène ou bien nene ya nenga yeko sala analyse en tout cas bandeko balandi tozaka ka molo na émission na biso wala zala ki bongo premier point na biso na lobaki déjà que les autres lobela deuxième point
deuxième point na biso tokoti na émission moko bayambaki Moura ndeka na uta koloba na sommaire en tout cas ezoplaire te mpona bandeko na biso toyebi ke journaliste invité a edikaka mas ata okoloba fozala na un peu de réserve nga na kamona suka basongi nalingaka na ya na makambo ya sir o bainvité na nga bakoloba o bakose défendre ezala bongo kaka oyo eza na bachaîne na bango mpona lingaka koya kopose baquestion moko te ezala kaka inaperçu olobi toza bato ntango bakoya mokana mokama te en tout cas tozala na bapreuve na biso yango wana na gardaka yango awa na kati ya telefone na nga tolanda Moura. Déjà ça c'est des cas d'habitude je sais qui est pas c'est nani les ababa tu connais la nabino oyo la nabino oyo ba soit des bureaux il y a ça fallait on peut se mettre avec des bureaux pas des bureaux on sait tout c'est donc on a des bureaux ça donc comment vous pouvez être sur le des bureaux on a fait vraiment on fait des premières bureaux des bureaux on va ça qui va c'est pour ça d'ailleurs on va parler sur les bureaux il y a cash papa là il a des salades des téléphones des salades qui va parler de quoi parler je suis là la carte c'est la fournie donc toi les gens on a grâce pour les comptes de quoi accompagner moi si on veut pour la deuxième bureau mais pas parler si on a la fête papa est namoni tosuka kaka na awa mpona tocontinue tolinga vraiment komema émission na biso molai te kaka mpona toyokaka baessentiel lokola Moura. Je pense que ces pays mwana suka ya famille Libota boyoki déjà émission oyo lolenge nini Moura aye kosadresse kosatake na madame Belvi Kandi soi-disant bazobeta lisolo ya deuxième femme eloko ememi bango awa eza pe kaka tableau wana kaka oya mama top na madame Belvi Kandi yango nde bafongoli yango ba anglais ebele na likambo ya ba faux compte ya faux compte ezofinga ba artiste na biso efingaki papa kulutu ya famille Libota ezofinga vraiment bato ebele teuti komona euti kofinga lisusu papa tonton na biso décor ilonga oyo alobaki ke azwi mois pause alobi pause te mais mois pause mpona faux compte wana bandeko na ngai boyoki émission ndenge eleki nalandi koanalyse yango ndenge nini tant que bato ya mayele. Ok. Maintenant si c'est pays qui parle très bien nalandi Moura Moura eloko ezoboma bango sila à l'époque où madame Belvi abala sila yaka te abengisaka ye te. ok vous comprenez très bien eza pasi oyo etikala bango na motema madame Belvi amatala na lokola sila te et puis bamoura baregreta nango wana bandoyo osala nanu kijalelo masenga pesa ngai sopeka bando osala yango mpa madame Belvi très bien mais madame Belvi apermeta bango te bakusana ebaka ozoyoka mpona aza aigle voilà vous comprendre très bien amona mosika tinde bazalaka pembeni na ye bango nyonso na bamalika madame Belvi ayebaki ngo nde yesu ayebaki parmi bayekoli ekozala moko kotekanga réflexion yango wana bazala pembeni na madame Belvi babimata na litière te natya matière te litière o nyonso baloba oyo baoloba makambo oyo bakangisi mpe na lokuta o comprendre très bien siko tokende madame Belvi abala photo ezala te video ezala te batangela 5 comédiens 5 comédiennes o babala bami de peli balalalala ndenge awa ezopela na plateau bavanda erese na mabala na bango voilà baza te madame Belvi depuis abala na ye dans le noir ana kimia na libala na ye nde balobaka na libala nyonso matata ezanga te baproblème ezalaka te voilà susi na bango balingani madame Belvi so na baproblème na papa ye nango na tv ndenge baartiste comédien mosusu basalaka donc eza na sens te
Moura, et là, comme moment le coso, nzange, et là, comme moment le coso, on a un lia. Nana mona pedula, o azanga lipapa malonga. Et ayo, on a taka lipapa bitangi, nyon son banda. Makolo poussière. Nenga lata madame Bevi makolo poussière, makolo poussière. Moura a un problème avec lamba. Non, tu as un maloba bien kazanga. Attends que madame Bevi a un poste au bengi, ça va te le quoi bino. En tout cas, moi ane lamba te lamba sur la cigarette et kauka. Eh bébé awa. Ba resa ka problème numéro et lamba. Et moi te dois soutenir si là. Ba resi bila ba koka kete. Endungele sali liboso. Siko ba ma be ngondeni. Non, ça dit présentable était à l'époque où la wana. On ko yate. Wana lo koso na bino. Ne boza na ngo sope ba bengisa bino na fait na ordre de faire mo fumer te bonge boyo ka bino. Mais bon mela, bolia. On comprend? Donc, l'ibala, makambuya l'ibala, tout entre parenthèses, puis on a aussi mangoté. Très bien. Ben, viens tout là. T'es si la même vraie et tout là. Bon, on a monaté que mouton ça sur le marché. Ala ta coupa moukusa j'ai pas moukusa on somba yete. En tout cas, amité kaka asala ka produit na yeye moko, asa sans sponsor, amité kami pende sans sponsor. La pour soutenir les sponsoriser. Azama le manager. Donc si la amité qui ti pamba bazuyete yango moni lelo oyo akomi koteka bana bato babomba bateki bango lelo batieni biso si la komi héros national na partout. On comprend très bien. Et Indiawa héros national. Donc Moura, place wana et tout là. Bevi a fait tout là. Bevi a ça wawa. Bevi, babala yete. Mundi bo. Abi baila bango mundi bu basala ne matala na bango ba ebiki wana paps. Na lobi Moi na lokonzi atali boni kaka. Na lobi. Sila abana ko ke kinakati. Ah ola ta bakatolo mikie. Ake soki ba coupa mikie. Azala ki wana ni bana. Akona ki yete. La tiki banda. Oh, elle a télé. La boîte qui tourne au caca boîte. Elle a bango soni. Bafia libabe ya mikolo kilo bamuswamba. Bapona binote da bapona kaka oyo apakola kelo kote. Atiaka kelo kote. Omolitina te elekitina na tina. Voici, il faut kitoko ya nzoto eloba. Kitoko nzoto anato ba yema ngone. Eza kitoko o akati voilà. Ya make up te aussi la ko tshela biso kwa nya o ba mai. Bien kaza. Obité c'est pas le bagitoko. Obité dala ba nya o ba mai. Bati ya ba makieni yao. Ba makieni patika pendant émission les cas. Bien. On va siko on va ba maquillage na si la no makani na kinga kati. Nia ba maquillage ko ala douleur à césarienne. On va moi c'est ça la douleur à césarienne d'abord c'est. Où est-ce qu'on est maintenant que no kinga kati? On dirait moi ça Angile on a oh Angile au micro. Boyo ka soni. Zizi. Ba soni ba pona ba ngote na kinakati ba ko ba le sheki. Papa tali ka wabi basi ba ko la faute de temps makasi ko ba do be sambi la ba o pesi mobali rouge o pesi mobali bige na vitama tala rouge le sikali et après mes bébé la faute de propreté si la elongi so pendenge nini bana ba ponete moura soni so be fia c'est tout la té si la et tout là Ma Thérèse et tout la toute la première promotion. Aïe tout la sur la troisième promotion. Avant la troisième promotion. Et à la promotion va Davina quoi. Troisième promotion. Comme est-ce qu'on a troisième promotion? Ah tout la quand on doit ma Thérèse ada ya nyongo. Ada ya kosa leka ate. Ya gabi angirsi. Adola ta pampette. Alors ta pampette, ça comme là ta moto pampette. Mais comment ko aider moto ya papa. Donc ba mo so na
betula bino moko betula yo pe mutolo bimura yo moko pena na mona pedula oyo bia azanga chance ba refuloka na Turquie ya pa vous allez capable même encore ta Grèce ya po mutu mususu ko comme eloko na tout le monde va pedula bien ba sali ba Ferdi Congo bazali ba Ferdi ataka super voilà Ferdi aka na bijou munene ke ezoni mura na mona te pedula sola cigarette kauka bana kolo ba vanité ya moyo ya kototo koti sko ba vanité ba kiwana ba vanité ni mura ni alobiki sila ya mura la ta vanité o bazana ngo star for la vanité o zana alati coupé 2000 Pateki la gambe la pantalon munene ya kombi akati abendeli etai ataka nini yo ko Bellevue aza kotula mura est-ce que tala Bellevue bien Bellevue atalati etula nzomone za sila ezobongisa ye ozomona posila baleka bango New York na ba Teresa baleka bango ba vrai PC baleki liboso ba soso tala soso nenga doda ka PC akoyi kotika te mais bino ba soso bakima bino mais soso moko mbala leki kata habité mpese yanga yango basa so likambo basa so mapeka so munoko bakoko supporter solo la bino te yango baswa bino te sila yela biso mundibo awati bo songo ba uniforme biso uniforme do ba bila bezo kata ko ikoti kut maite mais so bendika bo ekei mais balobi que star foya na fo sala mata wana mura matala star fo sala matala na ndeti bango ba yela bango mundibu basaleli matala na aleki bango na so ba na lobi eloko ebomanga bango po kozanga koyeba pa Dani aza Jésus voilà baye na kombo te pa Dani aza Jésus Jésus azaki na baye koliwana mais na mo pe bando monete voilà vous comprenez très bien moi lobi ke pa Dani accompagne ka madame Bevite na ba cérémonie atani et sopi bango voilà bon bazala place la cérémonie na tuki et sopi bango cérémonie moi lobi azaka na posa te ayoka voice ya jeter ma belle vie moi bozela ma belle vie obi le discours obi ta bozela obi ne bite moi yo mukolo ni mundiba bana sila jeter ya kapanga ne ba ya kapanga sa loba dela na sila jete bazaka na kapanga bazaka ya kapanga la uno yo waswa komo ke kota fere ba luka suni respire mesdames et messieurs mbala ya sima na kokolisa ba kisoni so inga na linga avant ya koloba bo luka solution ya sujet ya kufa ba sokola mbali ya susité mungala ya suzi alongola lufuila ne biso to benga na chilu ba longole pa ma Teresa alongola masila mama na bino amwasa lufuila ba lufuila na nzoto na ye ne bita bia kaza na linga ba benga ngoni mwa obale azoto ngona mukuya mama na bino mutola mukuya balongolela ye mukuya siko na ye na Bellevue na na zetula siko ye na zetula tula nzombo malili nana sili sous et moto nana le silité mais balongoli mukuya et pas na bango mibale yango mona metone moi ici la koma esate mazazanga mubali manile langa yango ezoya sila kucha motu ba nani ezo kutu papa azali mais oui baba ka go moi papa fa ina kiti papa ina papa aza est-ce que bino papa aza en tout cas beaucoup est-ce que tu n'as micro bien kaza mozaka somo hein tika le papa Bébé sa deuxième femme ona na ndako yo mubali na ye apesi mbongo voilà nde balobaka ya kofutela ona loko bango ba yeba adresse te ba kanisa madame Bevi avant na kana bon marché na te baloba kutu o ni zona ki loko ma kali bando ki te so ba ke loko ba mais
ye afana ane na zona kinte Voilà. ça sonne to fana ese madame be fa na zona kinte et là ba mama ba yeba komini yango wana ozomona mais banks na bango bazokumisa alalaka na mbongo ya cagnotte biso papa alalaka na mutoki na ye très bien o comprendre na mutoki pe na mobali pe na buki mukongo na koluka azola na mutoki na ye si la bokola gigolo devient bokola ka ba gigolo te mobali atangelaka ye mbongo etulanda bokola ka gigolo ekei ezongi soki bango bana papa solo bakeluwe showbiz papa pesa bia diku tiens tu ane so basa wana ezo musaka sola mesekeni baso compter tina babiye te kamaki ena kama na devi afuta bandeko ne ba oba eko chama voilà ya komela papa ye moka financer so mobala si la financaka nini na vie artistique ya si ba uti ko sala nini awa anniversaire tande bo sambo ba $100 ebimi babino moko ko sepelisa mama na bino te biso pour l'anniversaire wana bomona cadeau to sala madame Belgique joyeux anniversaire 1h du matin tote meleka na machine à montage oh maman tu mérites cette machine bien que ça mais quand pas na passe wana bazanga ki $100 ya cotiser pour l'anniversaire ba fandi alobi ke ye ata ba bengi koto na M23 akotikala ka koya te parce que amonaka batia malonga en tout cas question nga isuka yango non mais lokwa yo kota ya ofele to kozwa ka na bela te parce que ça moi ça sonne on da partout biso na bela kuna on da partout azata ya moni biso mama ta pa ko lo ba ke ngai ngabe mama to ba proposa na partout yo faut zaka mpati ba terrasia biso amare longondo sala mote ani ko sala mote davina apa ko sala mote linda kocha ko sala mote basa so ya kazanga mais nazo s'adresser na Naomi Lokwa oza spécial ndengo kanisa te parce que ebite ya traité yo non na répondre opposé parce que oye osali omimoni ici on dirait que oza grave oza gravité voilà soto tche de dog nga kuna yebi yo non te sur scène na mona koka na TikTok o comprendre soto tche de dog wana ata na poa ya te graté Naomi Lokwa to tcha yo wapi na bela production ata president biso ale wana place soki si la na place on jouer te na bela production boni na yo moko donc oza spécialité oza lipapa oza poussière linzanza oyo pena boto mona nzela ta to poussière yango kuna o comprendre biso eloko oyo biso tokoki kosalela elo promotion so tomoni bato baoluka baactrice ya partout promotion era tokoluka yo spécialité na yo na mami wata spécialité na bino ya théâtre te yo kuto oya oloba te yo faut vivre na kobata moya nda oloba personnage papa nanga yo mwasa soni il faut vivre na kobata aussi pena liputa ne échappe pena ne ba wara bazipa nenge mari ata ngundani angela bimelaki donc yo ko sabi to oloba na misha te bena ba bengo wapi mona soni yaya batangi on a partout batangi on a basi na nini yaya mais on va faire des métiers c'est dit comment prendre la solo ya kazanga ino ba basi bino tulanzamba merci beaucoup mesdames et messieurs
c'est ici qu'on va prendre fin de notre aujourd'hui. Et reste de savoir que vous étiez très nombreux de nous suivre partout dans le monde entier à travers notre émission, votre émission qui était présentée par votre humble présentatrice Chancé Siana. Moi, Nasuka Basongi, autrement dit, IGF de tous avec mes invités. C'était bien Darling Love CPI ainsi que Bianca Sarah, moi, Yasuka, il y a Famille Libota. C'était sur notre chaîne, votre chaîne haute Basquille. Voilà, en tout cas, CPI, Bianca Sarah, Yasuka, Bambo Telabino. Vérité uniforme, Bambo Théâtre. Avec tous les bêtises qui se passent, Bambo Théâtre. Manager peut moins zoizate. Bianca Sarah. Non, le baté. Merci beaucoup à tout le monde. Restez toujours branchés, serrés, cimentés. Collez, scotchés sur notre chaîne Hot Basquille. Quant à nous, on dit au revoir. Au revoir.